mettre sur pied dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Émission Nabiso, il y a le 5 minutes Nabiso, il y a le et version la musique. Pour rappel, tous on a deux types d'émissions. La musique, na oyo, il y a édition spéciale. Donc déjà, je tiens à vous remercier na fidélité na bino obozali na yango. Émission oyo, donc précédente émission nangai, les allez qui suivi na batu ebele et puis ça qui paie ba reproche moko boyo lelo na kozongele lango parce que congolais azali mutu moko alingaka ko apprendre té congolais alingi facilité yango bomonaka la plupart donc il y a des missions sur internet ba titre nango ils ont bourré de fautes d'orthographe parce que congolais a tout na raté azo sala makambo on dirait yebi mais ayebité azo ka soni na rotuna on apprend toujours dans la vie même na etikali seconde moko kufa oko apprendre kaka mais congolais eloko to yebi to lingité bo yebi to zalaki na Kabila pendant 18 ans mutu alongola ki azate to lela to zo mona mboka na tête à pays atamboa to koma kiti na niveau to lo bato tia atamboa makaku mais Kabila longwa Kabila lelo longwa jusqu'à preuve du contraire mutu moko ko lo bateke Kabila mutu dirigera Congo mais to moni batu mususu batikali kaka na ba langage oyo babanda ko tenir na babanda ko tenir na ba marche oyo ya Kabila dégage to boyité to lobité ke bino nyo surtout boza neti biso ba fasciste par conviction et si kanyo surtout politique il faut ba critiquer yango critique moko constructive critique au pesa ma solo ya bien mais biso to komana bekolo mususu ba koma ko seka biso botuna ba camerounais ba yebi botuna ba congolais wa pembe na biso awa ba koma ko seka biso iloko to lingi to yebité na tchaki émission oyo bomonaki nazo yebisa bino déjà na yebisa ki bino na ligne de mise émission na sala kamusalo yo na patriotisme nanga mutafuta kanga mbongo azate parfois on prend des risques pour na mboka mais batumsusu donc ce que émission ekoti to boyité parce que ngana longola ba commentaire et puis je réponds même aux commentaires ya bato bachaka parce que ils allaient liberté à mutu le bas que sur na kati le bas au fingi banjoto ya ba mama ya ba papa bota net émission na apprendre bino boyibi na bandi ba live na TikTok bo muni mutu moko akoti donc bota la ka congolais ba réseaux sociaux ya ba mboka mususu ils allaient na ba bêtises non mais neti ya bisoté na ebsaki bino que ceux qui ba réseaux sociaux ils allaient qui neti permis à point permis de conduire à point net na France mais le ba congolais ba point si là ba kota même découvert mutu moko akoti ka ba changer a changer voix donc na yebse oh mais yo zo kota déjà zo changer voix parce que biso to yebi makambo ya internet to banda yango banda kala donc mutu ana changer voix ti voix muke oyebi makambo ya lobby o César Ngadi afingi njoto na ngai donc esika na biso ba mibali tala nano donc niveau ata bazomona ote est-ce que vraiment oko prononcer le kwandengwana bato bazolanda donc plus de 20 000 personnes en direct oya ko loba penza ko benka pour le bac César hein et le kono boy mais il faut le faire si jamais la moto tcheki ya guerre ya est bato bazo benga bazo nga ba mata ba loba yo zo koto zo okazo mata oloba makambo ndengwana donc on est entre parenthèses pour comprendre les Congolais à tout n'a raté. Alingi ko apprendre était alingi facilité donc ceux qui apprendre donc
donc botala kaka na kati ya ba réseaux sociaux ndenge bato mayele bakoma ba savant bakoma romona koti na commentaire César yoza zoba bonabo ozomona akomile mso aventurier moko loba nanga aventurier tala ndenge akomi aventurier yango donc azo fingo zoba mais soki botali mutu zoba ndezaye parce que baba français eza langue to bote français eza langue mais biso toza na mboko ezali pays francophone donc soko na ba classe ya likolo donc ozali censé automatiquement le français bien comme français bien parce que na secondaire na université batangisaka na lingala te lingala eza langue nationale na biso langue officielle eza français donc soki okomi na ba classe ya likolo donc il faut le français bien il faut comme français bien donc batu bakoma bato makasi na internet bato bakoma donc ba yanke na internet yango na ngana répondre ba po ba mona te ki biso za bato moko virtualité na za muta solo komelinga après na komelio donc on est qui entre parenthèses mouké donc pour comprendre congolais na le baramingi congolais a changé la lettre J et comme G donc c'est congolais na tchaki qui pilote et avion de chasse na tchaki yango pour ba titre na biso ya internet ngai na bande internet na ebi communication ba titre na biso internet il fait ça alléchant il faut la captivant pour otinda muto afongo la vidéo parce que batu mususu atelka titre à l'équipe mais si biso tozana la chance ba comment otala biso par habitude ba oyeba César ngada lobeli nini so amonika César ngada 5 minutes à côté donc wana izali chance to comme na niveau likolo mais néanmoins ba titre il faut la captivant alléchant et tinda que muto afongo la vidéo militaire on a solo là qui ma solo na e azali pilote et avion de chasse na tchaki ndenge na passé na ko expliquer binoté donc asala na aitirer donc asala soki nini yemta memara donc jipo ezara na ba arme minene wana bonabo wana comme explication moulayi na kendaki mukuse parce que congolais agissera par émotion congolais a émotif donc tant na tika ndenge na ba yebika ah ba moni avion de chasse donc mbala moko donc ba talibo ba koti mais militaire wana azalaki donc pilote et avion de chasse azalaki militaire oyo ba memaka ba arme lourde donc o ba tindaka batu ba mema arme batu ebele ah César ngadi ozokosa bona boye azali na ekeba na ba makambo ebele ba infiltrer ba comme ebele azana imuto M23 Congolais koma komona ba Rwandais partout donc ngandi na vandia moi je suis un professionnel ndenge na vandia na zuka kama sola libanda na e na tcheli binwango non moi je vérifie certes donc vidéo neza ya sika mingi te mais eza makambo solo eza pe e umele belete ezali makambo ya solo o ezo sala makuna na est bomona ka commando na ngai wana na lelaka banda 5 ans yango lelaka bima na boloko asenga ka grade ta asenga mbongo te ba peseka ba troupe a yebi este a banda musala soda na 11 ans na lobakango awa beaucoup mona lelo bomoni na titre lelo ye pilote wana ngana pese comme pilote militaire wana chibango abengi gai beaucoup yoka yendenga solo na nga azali awa na kisasa tant asali ba déclaration ba kangaki bango na capitaine wana ba koteki demiap abimaki fala mona président de la république ti lelo amoni président de la république te beaucoup yoka audio na yewana na lingi siko na yoki sabino bolanda audio ya commando nanga o na epsaka bino petit nanga wana azalaka mwana ya UDPS mwana ya Papa Tshisekedi azalaka derrière Fachi Béton a expliqué kinga le vie donc ezali bonga bi oui petit nanga na tchaki pilote wana po ba tukaka donc ba kotambala moko ba comprendre ba ta la vidéo boyo kazo expliquer chibango wana na guerre musala na ye nini arme na ye nini oyo abetaka bolanda bino moko explication ya petit nanga au commando tilelo azali na boloko na est kuna bakangaye parce que aboya ki rébellion parce que ba masane ba kota M23 donc azawana nyamane tumba abunda babitumba donc na ba mabadu ndala donc to senga ka babimisaye asenga ka bima alia ba M23 bon explication un peu singa concernant militaire na biso Chibango donc restez connectés sur Clébois original on revient tout de suite. Bonjour, vieux César. Bon, je vais expliquer pour la arme. Je vais pilote, c'était un artière.
donc artillerie bato bamanduki ya minene oyo na Kinshasa babengaka ngo yana mais kombo ya arme wana eza Starlin Egi, donc babengaka ngo Egi Starlin, donc eza ba arme Starlin abundaka nango ba Starlin peza ba biloko ba Russe na ba Coréen nde babengaka ngo Egi Starlin. Mais biso nde tomesana kobenga ngo yana po bato ba comprendre ngo bien nde babengaka yana ezaka na 40 tubes. Siko ye ndenge na okaki aokende na 40 tubes wana nyonso eza chargé, mais kokoma kuna abetika des bombes. Ole ya kobeta 40 wana nyonso ba chargé 40 mususu tuta ba chargé, donc par jour toko beta ata 10 000 bombes, mais tozo beta ka des bombes tozongi wana bitumbe aussi la te. Et puis na oyo na ebisio mundo aussi basa la RRT ya kozongisa mundo aussi na este wana ndeza erreur munene fatia azosala ya kozongisa mundo aussi wana na este wana. Mundo aussi c'était traître, mundo aussi aza beau-frère ya Kabila, Rwandais, ser na ye ya Rwanda nde mwasi ya Kabila, donc basa la erreur wana te. Merci ve bino mo boitolanda. Donc ngai na tiaki pilote ya avion de chasse pour nako captiver bino pour bomona parce que so na comment ko expliquer bino ndenge petit nanga commando expliquer engaki masolo belé mais batu olé bo analyser makambu. Moi je suis pas là pour venir vous raconter des bobas que ça la fake news. Ngana pesa kabino bato balandanga bandaka la boyebi ke vraiment yango so bomoni ke nazo tourner te bolela la c'est ça ngadi ozo tourner te na yela kabino ba vraiment solo mama kambebe na bimisa ya bato musu ba bimisa ngote do yango bomona ka ke biso to zora mo risque militaire wana zu risque yango mona ka awa na bamboko yo na Congo na biso mutu ngo zo risque aboyi na ye parce que yebi ke reconnaissance ezate ba ko abandonner tiki na ye ba blessé de guerre awa penza ba respecter ba na bamboka tout bota la penza ke militaire a accueilli guerre ba tirer masasi a commis invalide a commis handicapé likolo à guerre mais abandonné a commis ko senga mbongo na balabala et ça les maraté se dit jamais vu. Donc tout le monde a joué rôle donc ouais on beta na Rwanda wana zaki ancien ya Vita club ya avec club ya Amadou Diaby à présent Amadou Diaby masolo a sala na Rwanda wana donc a beta ba système o penza ke donc ya boyoana a bima na ndenge moko ya musique ti ya awa président de la République batuna ya benga Amadou Diaby po azom sa Vita mais il fallait ba yambaye président moko lo ba ki azaki na ba voyage akoyambaye za programmé ti le lo ba yambaye le bas qui est balakisa na TV mais il faut balakisa na TV lo kandenge bango lakisa na TV ti le lo bayamba ete point entourage à président de la République baza bato moko ba kal ba makambe et belé donc heureusement kutu na bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi akoma ko kipe ba Congolais bomoni ba Congolais ba mandoko refoulé biso partout ba tozola la soyo mais comme ceux qui Congolais azana mboka moko azuli kambu ba kotika été aller ba fréter avion et memi bango awa grâce à Félix Antoine Tshisekedi mais et silité parce que batumsu bazali pembeni ya Félix Antoine Tshisekedi tilelo bazo tcha bakal na batu ba na bi joueur na vita tilelo ba yambaye te tala risque azwa risque alongwa na club na ye a comment chômeur ti bazwe na vita tala risque azwa mutu ana adon azalaki joueur na zaki mutu ba yambiye ba décorer sikoyo lelo bomoni na titre grâce à mission na ngai panzani ki d'une façon virale ba tutu ba tali yango do mokili mobima bazo benga ngai donc nga na seki pilote chibango bomoni ka sala ki audio ba tutu na seki bino soko landi audio wana okozala jamais indifférent insensible était batutu donc ba lela ki na monoko mboka ba msuzo eza lukuta bonabo lukuta mutu apesi kombo na ye apesi matricule na ye apesi régiment na ye bomona ngo lukuta lelo ndenge na zoyebisa bino pilote wana onga na bengi pilote militaire chibango a bengi ngai lelo toza lendi a benga lelo lendi parce que amona ke mission wana ndenge tozolo babo azana kati ya kini tango basalaki ba déclaration na ba kangaki bango ba yaki tina demiap abimaki siko fallait président de la République ayambaye ti lelo bazuye ba tie un hôtel moko boy hôtel bazo futa lisusu te ba bimisie
biloko kuta kolia ezate donc ndenga bandoko lia te kuna na guerre et continue ti awa botala kaka bato baza pembe na président de la République ba sundo la yeti lelo mwana mobali wana président de la République amona été botala nano un patriote neti kibango wana azana makamba oloba ba boya mona fachi bokoloba o fachi non fachi za président de la République azana makamba belé tant apesi mitinde bocha e place bo après batu wana baza pembe ba honte ba même la président de la République azana ba dossier belé. Donc avant boyo kaye moko asala audio na FC qui asala audio mikoleko ya na romona ye na royamba une émission parce que azali donc na kocha photo na été na kocha numéro na été pour na sécurité azana bakota ba chambre kuna a pemi na famille na ye donc mpia kumuna donc l'autre côté zana ye donc avant boyo ka audio ndenge to solo li na ndenga solo na bino po boye bake batu bandolo ba bilobela sezanga des makamba solo te pilote ya nini ya rozala ka koza sergente makambo a lobi ndenge nini na koloba donc bino kakaboy. Tout marqué pause publicitaire, il y a pas partenaire là, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI
courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc CPLA TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec CPLA TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebi, au Bazalaka derrière Bisso, renouvelaka contrat na bango tous les ans. Donc Binope Bozalaka Simana bango parce que président de la République Kalobaki, donc Toko Mabiso Tuba millionnaire et qu'on passait par Moninga Soka Sali li Gablo Sali Loko Yaka Kosombela parce que awa et banakate parce que Bisso News toi tozaka ba congolais otili Gablo ba congolais ba ko sala ba ya kosomba mais kene na mboka mupaya sala eloko komona bikolo mususu nde ba nationalité mususu ba yaka kosomba ba congolais ba yaka te ba préférer ko pesa mbongo na bango na ba chinois na ba indien mais akoya kosombela ote akoya soka za na mbongo te tango ko defa a changer zela ala komi client douté client insolvable bon longo l'esprit parce que tozui mwana mboka. Donc revenons maintenant à notre sujet boyoka ki explication oyo petit nango a commando azalaka na boloko kuna na est apesaki par rapport ya militaire na biso Chibango parce que na tchaki ndenge na bi ke titre faisait la captivant qui titre faisait la alléchant biso to yebi masola internet système ya gradimou ya de wonende comme mystique. Donc tous ali ko sakana te tango ngana ya ko pesa bino information na yaka ko pesa bino information ngana vérifier na yaka pona ko kosa bino tinasina yebisa bino ngana ko zonga te na lobake na bosanaki batu mususu au lieu boyoka message oyo mona mobile tel maisaki choquant batu bazomona on est liseki ezali lisekité masolo wana petit nango a commando abandoko lo baba généraux baba traître donc boye mais Congolais a l'ingité quoi apprendre les Congolais comme savant internet yo zoba bona bo mutazo fingo zoba yemoraza zoba penza ko sakanate. Donc na yebsa ki bino ke militaire na biso wana soldat na biso wana Chibango bakanga kiye ayena de miap c'est sûr par rapport ya audio wana salaki audio wana eza ya kala mingi te mais eza récent bakanga kiye na de miap ngana zonction actualité parce que ba te belé ba mona yango te ba yoka pe yango te azongi tangu abimi na de miap bazuli hôtel parce qu'il fallait président de la République ayambaye parce que makambozala alobaki wana eza ba déclaration moko grave ya kosakana te signé yoma abiso ko kufa na kokufa ba chayen na hôtel bazofuta ekomi bazofuta susute kolia ekomi manœuvre azoliate eloko moko te azali obligé à replier na kibo ba chebango donc azana mwasi na bana
donc mawa trop donc grâce à émission na salaki ye moko Chibango beninga to solo na photo na yeme na kochangwa te pour la sécurité na ye. Donc boyoka oyo alobelingai par rapport il y a suite il y a vidéo na ye. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Merci grand frère, bonjour. Ezangai Chibango Chidiwa Alain. Chibango Chidiwa Alain, pilote wana. Ngai na informé au boy. L'événement de l'État kuna na Goma. Akanga ngai na capitaine Kamango, président du Jet, baye bazui biso, ba memi biso na Kinshasa. Tokomi Kinshasa toke demi pe bake ba loger biso na hôtel Castello na Gombe. Banda ba loger biso wana. Condition elo ka rolia ezate. Ni numéro T, à part mouta soutenir biso eza conseiller président conseiller Lukusa. Conseiller Lukusa nde abandonné la biso monga rolia, asombe la biso bilamba, et moi pesinga $200, ayo bimisa $250 a pesinga na zondako. Ayo bimisa sous $200 a pesinga na somba moi kiti na tsa. Moi si aye kobota. Moi si aboti aba conditions difficiles, biloko nyo swetikala na Goma. Mais jusqu'alors, notre Koutanika na présidenti. Les agasso Keboué, au président Albert Yambabino, Bozela, Tilelo, jusqu'alors, nous comprenons que les anini, jusqu'alors, attaque au Koutanana président, non, nous Koutaina était naïbité, est-ce que président Aza, Ayebiki, tout ça on a Kinshasa? Est-ce que le président Kovandi Sabatou, dans 2 ou 3 mois déjà, tout ça, on a Kinshasa, pas même à manger, pas même à boire. Jusqu'alors, na habité, tout ça, na famille, oyo, mutako kote la biso azate, nazali entre les clous et les marteaux. Ba généraux, wana, bango bana connaissance, makasi kolekanga, na tse vie en danger, pour la RDC, République démocratique du Congo, pour la robo ya trahison, ya Congo, République démocratique du Congo. Et puis, pour notre président de la République. J'ai fait ça pour intérêt de notre pays étant que patriotes. Maintenant, na habité na bandela lisu wapi na suka wapi. Bino moko boiti Olanda, voix oyo boyoki a. Na voix oyo ngana tiela ki bino. Différence c'est ça. Pour bamsusu bazomona eza lukuta M23 eza ba Rwandais ba infiltré. Donc beaucoup komona donc ba Rwandais partout. Infiltration partout na kansi lelo donc jour oyo Kagame a ozasu na pouvoir to bien barrer ou bien azasute bino bozolo baka makamba Kagame mungongo boyoki oyo boyoka ki na audio za yango te botika biso tozana poto informa bino biso awa bofuta biso te donc lelo na ko kate mission na mutuma wa yebsanga na zonga te parce que mutuma rapesa nga mbongo te parce que biso nde tozalaka to ko ozanga la msuba projecteur te ba micro te ba caméra te. Mais Congolais à Kabila, na makambo biso ça la Congolais à Kabila ote. Azana boulou anata Kabila yo. Donc boyo kibino moko yango wana donc na tenaki vraiment na legisa avant na zoé na ko zoé na émission. Na ko tia numéro na été na ko tia eloko moko te parce que donc ngam na bimisi masolo wana na ko memeti na suka na lingina na ti masolo oyo audio ba mikoji ba yoka président de la République yoka donc parce que bato wana makambo bindenge za bato ba président pembe la président de la République lem sou ba pesa ba mbongo lem sou ba baki ba gérer militaire na biso Chibango ti président yambaye donc président yebaki militaire au Chibango ngana tiako dio aza awa na Kisasa ba tiaki un hôtel impayé kolia manèvre azonga côté ya staff na ye Ouyamba était parce que donc contretemps sur contretemps lobby donc yeba que président de la République ça message pour nayo militaire au Chibango oyo qui risque à dénoncer traître na kati ya armée na front azali awa na Kisasa tilelo balobaki okoyamba ye oyambi était donc yeba que azali awa ngana zana ba coordonner na makambo na ye nyoso tout donc vraiment botala kaka ils a passé na ma yango na bino ke bato musu balingozwa na bango sous risque était pour na mboka pour ayebi ke mboka ngo donc ko sala ye le côté azala abandonner tanga ozo yomana ye le musu donc akufi na ye pour na akufi ne pour na mboka donc ba bosani famille ba bosani batu nyoso donc ezali passe na ma na motema yango na tenaki vraiment na ebisa bino be mission to sala ka surtout ngai so na ye devant bino na roya raconter bino ba bombarder na roya ko sala ba fake news te. Donc on a déjà donc côté nyo surtout nga bako changai congolais akoye bangai
donc tout ça bateau tout ça public na ebana donc naza na bateau sous te que na ya kosa po naza ba nombre de vies belé tout ça déjà na kati ya masolo to banda masolo banda kala donc tant nazo pesa bino information na vérifier yango donc yango vraiment na tenaki na yebisa bino na yoki sabino ke militaire wana chibango à prendre contact nanga lelo lundi to solo lui na ye to ko mona na ba semaine ko ya mikolo ko ya na bia ça na audio a expliquer situation na ye yango na boyoki donc vraiment to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc avant tout banda ko remercier base donc nazali ko souhaiter vraiment bon et joyeux anniversaire. Il y a 10 ans, il y a mariage, il y a couple Itao. Voilà, ça va petit nanga montikil au penza na tchaka confiance. Donc 10 ans, il y a mariage na molonga ni naye. Donc obikande balobaka, tu trouves une bonne femme, tu trouves le bonheur. Donc petit nanga Itao azab na bonheur na moi si naye bo mona donc ba sali 10 ans, il y a mariage donc na tenaki vraiment na lekisango nakati ya 5 minutes pour bo yebake il faut qu'on respecte ba mama soko zu moi ça malam respecter moi si peso zu papa ya malam respecter bo vanda ti liwa e kabola bino donc avant to kene bo ebike nazali na matanga na epsaki bino tata moi si nanga donc maman Marie-Louise Ngadi Oyazali Mama ya vie na biso atika biso donc vie Pacifique vie Jean-Marie Marie-Laure Yvette Didiero coach Jean-Gilles Kolwamba maman na bangwana tout ba cousin nga maman na bangwa atika biso semaine dernière donc hier dimanche Yvette Ayaki tozozi la Marie-Laure na Didiero donc enterrement ko salama samedi oyo donc to kopesa bino programme nyo surtout pe bokotala yango na bilili yango na vraiment boyebake nazali en deuil mais musala na biso atolo bezo na vacances ata en deuil il faut kopesa information yango na vraiment nazali ko sala effort ya ko informer bino donc vraiment tokokunda tata mwasi na biso mama na ngai donc Marie-Louise Ngadi samedi oyo donc awa nakati ya Kisasa donc sikoyo tokoti na ba remerciement na biso to bandara toujours honorable Jean Moutala na London honorable Jean Moutala na mwasi na merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano qui kakamene le grand stratège José Kano qui kakamene maître Weramokuna Maître Rajamoule, merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngatoke Nakatia Irlande pour nous repérer sa petite sœur propre divine Jenna Petit na Irlande divine Jenna Petit merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngatoke Nakatia Espagne pour nous repérer sa Beloti Mavungu vrai chéri Nandenga Mukete Bozomo na Beloti Mavungu Ngana Kosakate vrai chéri merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi pour tout de Yalola Poutou de Yalola merci na monaki omukwa na TikTok na yazo apprendre bino ke direct pesa lelo lundi na TikTok to bela makambo donc bokota bo pesa ba impression na bino bo sala ba analyse na bino donc na kati Yalola Poutou de Yalola merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec ses Ngadi Kamani Thérèse Kamani na Suède Thérèse Kamani merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec ses Ngadi Naba commentaire Tokobo Sanate, les philosophes Eddie Edo, les philosophes Eddie Edo, donc va commentaire non vraiment Eti Karabatou indifférent to Keisuko Nakati Afrique du Sud pour nous repérer sa petit frère propre Roger Bamba Nakati Afrique du Sud merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Philo Faria l'homme à la Mercedes très propre Nakati à Paris merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Égide de défaire massa na ya bomwan na adolescence merci na coup de fil na Nanyo surtout pe au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Dieu de Kumbi merci à trop Blanchard Goma merci Nanyo surtout au sala rabamasta po na 5 minutes avec César Ngadi John Kaniki Masananga John Kaniki Abomwana John Kaniki merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Christian Matondo Pire Master Abomwana Christian Matondo merci na ba conseil na open Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Narcisse Kalamba merci Master merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes
avec César Ngadi. Donc, Sikoyo, to Keina Paris, pour nous sa chai, Mukenge chai, ou pas l'engela, mon voisin chai, Mukenge chai. Merci, Nanyo, surtout, au salaire rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toye, awa, Nakati, Yakisasa, base, Nakati, Yakisasa, Masalangaï, ya coupé, école primaire, Jean-Louis Ilafa, l'ingénieur, Jean-Louis Ilafa, Batola, Jean-Louis Ilafa, merci, Nanyo, surtout, au salaire rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, petit frère propre. Ali Nongonjo, Alain Gonjo, merci. Nanyo Sotou, au Salarapo, dans 5 minutes avec César Ngadi, Roger Mbona, Nakatia France, Roger Mbona. Merci, Nanyo Sotou, au Salarapo, dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi, que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Agozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.